Mbote ya mingi na bandeko nyonso ya Ana ne Congo oyo balandaka programme na biso ya Ana ne Congo na YouTube. Bandeko, programme ya lelo na kosala yango na Lingala. Boyebi ke naza na bitidi ya kosala ba programme na portugais, tango mususu na Kikongo, tango mususu na anglais, tango mususu na Lingala. Mais na sali programme o na Lingala po tolingi batu ebele balanda yango. Lokola bana ya Congo Brazzaville, bana ya Angola, pe bana ya Congo Kinshasa. Tina nini na sali yango na Lingala po tolingi ekota mingi pe koma na matoi ya bana ya Royaume Congo. Bandeko, likambo na kolobela lelo na kosenga na baninga oyo batalaka ba programme na biso ya Ana ne Congo, qui veut dire tout simplement dire ba descendant ya Royaume Congo to bana ya Royaume Congo, Angola, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, y compris le Gabon. Bandeko, linga o s'inscrire na YouTube na canal na biso Ana ne Congo, na cloche eza na droite, cliquez yango o s'inscrire, eza nango gratuit. Comme ça, chaque fois to chaka vidéo okozwa okokuta vidéo na biso eza na mir na yo ya YouTube. Comme ça okoki kotala pe o pesa osala commentaire na yo. Soko moni vidéo wana osepeli nango e tolobeli, s'il vous plaît, kozanga kate ko cliquer na like. To yeba bozali ko sepela na yango to bozali ko sepela na yango te. Bandeko, bozanga kapete ko tia ba commentaire na bino. Mikolo oyo email na biso ba vandaliser yango, ba koti yango na pasteur moko ya église Imut o aza na Angola, parce que tozali ko dévoiler ba vérité ya ba kisi, tozali ko dévoiler ba vérité ya ba viol asalaka na bana ya basi ya moins de 17 ans 15 ans tilikolo, bandimi ya basi bayo bazali ba orpheline akomisa bango basi na ye, atia ba kamera na salle de bain na ye tina biro na ye po atalaka bana basi oyo baya ko aider mwasi na ndako, atalaka bango bolumbu tango basokolaka mwana na ye ya mwasi na kombo ya Mami Gloria akanga video wana, akanga ye ebimisa mindondo na ndako. Bandimi ya église makambo naza koloba bayebi yango. Bana mususu ya basi azo komisa bango maboma, la fille comme Bibiche lelo akoma liboma, abimi na ye après 11 ans 12 ans, mwana mwasi ya bali na États-Unis nzoka nde atikali na kaleso na ye ki akoki kobala te, akoki ko dévoiler secret te. Lelo tozoloba ngana bino Bibiche elle est folle. Liboma mwana mwasi azana kisasa tosa ko bunda to bongisa tosala mwana mwasi wana a récupérer, comme ça azonga na tribunal ya Angola aya ko témoigner. Bana basi bazali ebele oya sali yango. Tozali ko senga na Marc o azali représentant ya human rights ba droit humain na Angola, to suto côté de la contact na ye asala musala na ye ndenge asalaka na gouvernement angolais, ndenge a dévoilé le gouvernement angolais. S'il vous plaît,
asunga biso ayela biso makambo nyonso te oyo na tribunal. Donc vraiment tozosala effort à partir ya libanda. Tozali mpe kozwa bamenace ebele epai à partir ya pasteur oyo. Nakolakisa bino exemple, omoni lettre oyo bamenace ya pasteur yango à partir ya Angola. Aza komenace akende na nga na tribunal. Omoni oyo ye bamenace aza kosala akanga nga munoko, baza koatake nga na butu kobwakela nga bamaladi. Et Dieu merci que tosambelaka batak na part na ye ba faire taire ngai. Bomoni bino moko bazozwa bavoka awa na Angleterre bakendela nga na tribunal ke ngai naosala diffamation na kombo na ye. Au moment que nazali ko parler na makambo ya solo, ba vraie histoire na ye, ayebi te ke tozana ba preuve ebele, ba preuve ebele. Tozali na bana o bazali vivante oyo na ba parana bango basi ba solo déjà, basi ba expliquer niso te pa ba parana bango basi ba bengi ngai na si na registre niso tout ba témoignage na bango. Ndenge batia bango misapi, ndenge batinda mwasi moko na église batia bango ba misapi, ba oyo abima na bango. Donc basi ba bengi ngai na si na enregistrer yango, tozo garder encore ba preuve, tozela ba moment opportun po to bimisa nyonso tout partout oyo bakozwa ye comme ba preuve na biso. Mwasi na ye d'ailleurs yango likambo na kolobela bino lelo, Mama Espérance. Bandeko nga nazaka na poto na Angleterre awa tozali na liberté d'expression. Bandeko soki na tie eloko na YouTube, YouTube alakisi yango c'est parce que toyebi ba loi ya YouTube. Yango na YouTube alakisaka yango. Donc soki likambo ezali na diffamation, YouTube akolakisa yango te. Soki likambo wana ezali ko inciter violence, YouTube akolakisa yango te. Soki nazali kosala ba rencontre na bana mike, YouTube akolakisa yango te, bakokanga nga. Soki ezali pédophilie, soki ezali rape, bolimbisa ngai ba mom mosusu na anglais na français soki mais en anglais. Donc tant on a réfléchir na portugais to na français soki kimi alors na ko lobe en anglais. Donc na so bundana pédophilie, rape, donc viol, oui, donc on a autre kotanga, ils ont incite crimes, donc ils ont incité violence, nous surtout wana na YouTube ils allaient permettre. Donc avant YouTube a fongola yo compte na YouTube, nous sommes na comme la yongo otangi yango, et après ça vous êtes d'accord na bango comme ça, ceux qui yo au break rule ba lo na bango comme ça bako kende na yo na tribunal. Et dommage que batu yangola ya église imut ba lo wana te. Donc basali compte mususu na kombo nga ba koti batindi bana mususu basala ba interview na kombo ya histoire Congo baye kola, mais on a tout compris. Toko venger bango na ndenge mususu tozona no temps tozo bongama, et puis bakoye kola parce que mokilio tozali tangu yo koti na nzela ya mabe, il faut koyeba nzela yo koti. Soki yo koti pour ça la malfaisance pona ba zio na liloba ya Nzambe, alors il faut payer tumbo na yo ozwa yango. Donc mokili yango eza nango e pour eite.
mais ça justement que tant que yo boki mibe ko ba ko punir yo sincèrement au mérité punition na yo parce que y a un choix salaki. Donc kamalandwa choix na ye ezali asala waza kosala ko sakana bana wana ko amvute bango ko tia bango ba semence ya mabe ko lala bango so ndenge ya lingi ko ba mabala ya batu ko kabla mabota ya batu tatala bino azali ndoki ye mutu akanga mabota na yo ye mutu akanga yo bala te ko botola ba pasteur oyo basali mikanda na ye ya lokuta après ça botola bango ba église botola bango bandaku ndenge abotoli ndaku ya irmão Paulo João Paulo Luzolo mabiala atiki Jonathan kolo na ndaku wana et azui mwana ya bibisha comme si liboma parce qu'abimini bamboule belé. Donc bandeko, tout ce que j'ai dit, je ne dis que la vérité et rien que la vérité. Alors pour ça na biso le comique to comme na Raphaël Marques le col a ezali représenté ba droit humain na Angola. Raphaël Marques a sunga biso asala exactement ndenge asala pour le gouvernement angolais ndenge azako pour divulguer la réalité à vraiment angolais. Lokola sikoyo azosunga biso na likambo oyo tolingi lisolo oyo to silisa yango. Type oyo il est Muluba comme je venais de le dire. Il est de maman angolaise à Botamina Kindumba et puis azalaki abandonné par parents naye. Et puis tata na Muluba a ici en tant que Muluba. Il a grandi comme ça na Congo. Et puis à Bali Muluba parce que a collègue attaqué Muluba. Et après ça ba crime na Congo pour ça ba crime na Ponga bima kambe belé suka nango sokozali mutu ya mabe tushi ba kokoso yaka aiko kima pour aya na poto na nzela ya Angola. Chose étrange yo zaki na ba possibilité na Congo mboka na yo parce que za Muluba au lieu voyager na Congo mboka na yo il faut susu kima oya na Angola pour ya voyager na Angola mais zaki na mboka na yo là où tu pouvais traiter un passeport, là où soit disant que la pharmacie, donc soit disant que dans Mbongo, tu peux voyager à partir de Kinshasa. Chose étonnante, il faut y aller à Longo Kinshasa, à Angola pour y voyager. L'esquisse au maman na yépé aza angolaise. Bon, d'accord. Mais en réalité, à tout le monde qui prend un crime, au déjà à Sana Congo, et puis l'église Branham, au Yarigini. Donc tout le monde va savoir que l'on a yebi ba crime na ye et lelo ayeko continuer ba même crime na Angola. Bandeko denge to vandi boye ba compte na nga ya YouTube ne surtout à kota. Donc tant que bino posala ba commentaire ezokende na ba compte oyo ye asala na kombo na ngai pour vérifier ka ba pasteur oyo batupesa nga ba information. Mais majorité à ba information ezouta na ba pasteur oyo yé a créé na église imuti oyo yé azo travailler na bango bazali baki ya musikate ba payate les mêmes gens on bazo travailler na yé na église na yé ce sont eux qui me donnent des informations na ba information oyo nga na yeba ki déjà sérieux azena ba pasteur ou ba travailler na yé ba kima lelo bazana poto partout éparpillé azali na batu o bazana Angola o yazi nga boma pour na bambongo na bango defa ba 7000 ba 10000 dollars ba 5000 dollars ba 3000 dollars bambongo na bango alinko futate et aujourd'hui il menace tout ce monde là à bomo bango parce que batona bazako basenga mbongo na bango. Donc il y a des gens les bazana 10 ans 8 ans bambongo ngo zo futa yango kakate ba musutu bazo kima bazo ya poto parce que alinga bomisa bango et comme il est toujours malfaiteur, moi si na ye moko ya ndaku akanga ye munoko apese maladi po munoko moi si na ye azali ko dévoiler na ba diacre église makambo oyo esala makana ndaku na ye oyo ye azomona na bana oyo soi-disant bandimi église parce que na ndaku na ye ndeka sola la bana wana. Au moment que je vous parle, donc l'Angola m'écoute. Moi si na ye alobaka lisusu ti akoki azwa AVC mwasi akweyaka bandeko ya église po akende na hôpital
Et au moment que je vous parle, basango ezo circulé que non mwasi na ye akufaki. Ezali lokuta, ezali ba mensonge wana ye azali ko créer parce que alingi batu ba croire que oyo biso tozali koloba na canal ana ni Congo ezali ba mensonge. Alors pour na faire croire batu aye ko mwasi na ye akufi akoto ko peut-être na comment mwasi na ye akufi comment en croyant que biso toko précipiter tout ça là ba message que mwasi na ye akufi. Alors comme ça ba vidéo wana ye a divulgué yango wana to tikeli yo canal wana na email wana ya adresse wana toza ko utiliser lokola yo koti kuna pozo ka ba message bato oyo ba pesa biso information bazana ba email mususu oyo ba pesa biso ba message to utiliser ka email oyo zali email généralité pour na mutu surtout on n'utilise pas ça, on ne sommes pas des bêtes. Tu dois comprendre que non, yo aux Africains, aux Afrique, bongo na yo za muke, ezaki africain. Donc ba penser na yo, ta façon de penser, ezali une façon africaine. Donc notre façon de penser eza wide. Donc misu nanga eza minene koleka ya yo. Bongo nanga eza munene koleka ya yo. Donc na pensaka te na façon africaine, jamais. Donc tango yo zokota, zopesa bana wana to sala ba interview, j'avais déjà dit na bana wana que bakoko jouer ba carte na bango bako jouer, baza na bango bana. Baza bana. Je répète, baza bana. Na sengaki na ba parents ya Bibiche bandeko na ye baza na poto batika ngai tokota tosunga Bibiche na moni bango baza ko banga na parole ya Dieu bon mais ba yebite ke ndenge bazali ko hésiter bongo suka nango okolia bango Bibiche bazo yebate yango wana totiki libota wana mais soki ngai kaka na moment oyo mbele Bibiche parce que babongisi yembe si azongi na Angola ayeko témoigner beloza dia na singa kuna na boloko yango wana je demande à tous les pasteurs de l'église Imute, levez-vous bana tout oyo bopesi ngai ba parole bango ba yebisi ngai ba preuve wana oyo na enregistrer mais c'est le moment levez-vous bokende na bo porter plainte comme ça bana wana bakende côté témoigner c'est facile hein? Bibiche elle est folle aujourd'hui mais ceux qui va s'allier à kozonga ko témoigner mais église malwa vous savez que bakamo pasteur ceux qui les voleurs Kamalando a fait mais pourquoi vous citez que gouvernement ça là yango. Et je me pose des questions, je pose des questions au gouvernement angolais. Pourquoi un malfaiteur localaye bozokanga été? C'est quoi? Donc parmi vous, nos gouvernements, vous avez des membres aussi. Il y a des kilts au pays azali. Alors vous allez s'entraider. Mais ça pitié. Vous avez souka yakisi. Et bebaka. Et bimaka. Mokolo kisi ko beba. Et belé na bino boko kende. Elongo ebele na bino boko kende longo. Donc ngai o nazali ko sala nazali seulement ko aider bana oyo bazali ba victime o bazali ko souffrir na Angola parce que bana wana bazana vote yango wana moni surtout komite na niveau doit atteindre Raphaël Marx et moi temps parce que human right ya awa bazaki un peu slow moni bango toujours bureaucratie za tellement ya mingi pasteur Kamalando akomaki même na niveau ya kotina biso batu ko pesa biso ba kombo que to kota na contact ba tininga même link ngana kota na contact ya link wana na ba kombo ya batu ya human right ya ba droits humains
pour nini ba kota na ba canal na ngai bazwa moyen ya ko sala diffamation que biso tozali ko sala ba mensonge moment que biso tozali ko divulguer ba vraie histoire ba réalité ba vol ba crime ba viol ya monsieur Kamalandwa Kungwana Fernando, un Congolais né d'une maman angolaise et puis abandonné, grandi comme Congolais dans la famille Blouba, des crimes qui Pasteur Baruti, me semble, oh il y a un bon Pongabi, et koka ko prêcher, comme c'est un membre d'une église ya Branham na Rigini. C'est là aussi il a commis beaucoup de crimes. Ya bourla, koyiba bambongo ya batu, kodefa bambongo ya batu, ba menace. Et puis il s'est enfui pour aya na Angola, alukanzele ya poto akene Canada. A komi na Angola, a kouti église Branham, a monté sous kukuna na ba pasteur bazakuna, et lui il s'est en chargé comme représentant à l'église Branham. A zuiba kisinaye. Et aujourd'hui, azali ko manipuler bana, ko lala na ba jeune fille, ko boma ba pasteur, ko botra ba lupangu, ko menacer batu, ba membre église, soko moni na likambo, il faut kufa. Suka nango, Mbombi est mort, Jean Paul s'est enfui. Je sais qui encore bana basi, azana basi, ba tchaba homi sapi, ba transporter ba vierge, parce que ba kisi na ye, zo senga geno, faut ba fille na ba la vierge. Soka komo bimana yo okoko lo ba secret amote okobena mobile mususu te faut soit folie les preuves là bibi changer liboma mwana comme les États-Unis il faut azonga parce que pasteur azoko biblia na salle de bain comme on est dans ba miroir c'est grave ça c'est grave nous surtout oyo na kombo ya Nzambe et lelo oyo ayena histoire ko moi c'est na ye akufi mais comment un pasteur tu te mets devant les gens on va prêcher bonne nouvelle ou la parole de Dieu alors il y a des mensonges boyeke non moi c'est nanga kufi ni surtout kaka oyo pour awa et comme na poto allez biso to bima tout ça la vidéo que non moi c'est à pasteur Kamalandwa kufi mais non ozomona teke ba pensée na yo za primitive tu ne vois pas ça ozomona teke vraiment oza africain bongo za boye donc yo lobi que non moi si à pasteur Kamalandwa akufi allez biso to lamboki na tongo to bimi alors faisons des vidéos moi ça Kamalandwa akufi après ça nini allez yo bimi vous voyez c'est un aventurier tala ko ba vidéo asala et ba piège wana ya bozoba et ko salima te na tribunal na kokende Kamalandwa loi ya poto ngara yebi yango ngai na yebi loi ya poto donc soko moni nga na bimi na tangi kombo na yo na droit ya kotanga kombo na yo premier ministre kutu ya poto bazoka maki babambi mutonga termi liboso na yebo babambi ta la police est là présente bapekisia te premier ministre balongoli mutuana koti boloko te ta musu bakene na police explique que non ça d'accord va passer à premier ministre te puis ba libérer parce que ça na droit na ye bongo yo oza un pasteur oza na Angola et lelo oyo tu sors devant les gens tu demandes l'argent aux chrétiens ba pesa yo mbongo pour futa ba avocat mais batu oyo zolala ba ozo bomo mabala mais ba musu osenga mbongo ba pesa yo mbongo pour futa ba avocat Kamalandwa mais tu es malade donc bango pesa yo mbongo ofuta bavoka nini les $40,000 au basansaki pour ton église est-ce que l'église est construite qui a construit l'église na $40,000 oyo zo $45,000 c'est $45,000 est-ce que aussi otongi église nanu te mais dit Kamalandwa $45,000 ozwaki nanu otongi église te Kamalandwa mbongo ya leki oyo yozwaki kialanda
parce que ba conversation na yo na ki alanda depuis que nazana yango ba mikolo goya to masala ba programme donc soki na lobby et puis na tcheli yo ba audio na yo oyo ka ba conversation na yo na ki alanda pour mokilier comprendre que tu dois l'argent à ki alanda zola oh tu lui donnes de l'argent, n'est-ce pas? Alors toko tia ba vidéo sikoyo toko tia soki na lobby na zwi audio na yo na tcheli yo conversation na yo ni ki alanda pour comprendre que non osana mbongo fufuta bato wana. Donc soki to lobby donc toko changer ni surtout tozali ko se préparer na makambo moko donc tozali na besoin tant mokili ko mona mokili mona siko ba vérité oyo toza ko loba na ba preuve pour yo o comprendre yango pour ba mindondo ni surtout oyo esila oya solo ba histoire te que non omoni kutu ye azokosa ye aza inventaire beaucoup vendre na réunion tu dis aux gens allez bien tout bokaka ba téléphone na bino. Mais comment tu peux dire ça na ba mikolo ya bongo bakaka ba téléphone na bango na réunion pour nini ba filmer te ba copier te ba réciter te ba makambo zolo parce que ba koti na ngona libande za utiliser contre yo. Comment ça? Mais mon téléphone na silence. Ce va bien déranger te. Donc ils allaient pitié pour na bato wana. Alors kamalandwa mukanda na yo tindaki na avocat na monaki yango. Ba démarche ni suna sala tina mokona lo yango ezali souté. Et le reste bato wana ko répondre yo moko kozwa solution na yango, tu vas comprendre que non loi ya poto na yebi yango. Mais na comité le ma prudent parce que ça na battu déjà au so utiliser qui oya miki bazana poto lelo. Donc ata na za epai ata ti ya pamba na kotina de muto sala ngati parce que biso aza malidi te oza le epai ya batu be matanga quelque part na kotina jamais muto sala ngati. Non, je ne ferai pas ça. Na kotina muto kino yelanga mai non. Donc ba mai ba teka ngoya milangi na kotambla nango epai ya mutu na muniti na ndele parce que je mange chez moi. Masanga na mela masanga surtout na lingo mela Angleterre web c'est peut-être aux en idée. Donc tozi ba précaution surtout même que vendre na kiti ya mutu sous donc j'ai peur parce que otineng ba pasteur hein oyo azali na Nottingham hein soki kombo na ye Madiata ayi asali ba menace na yoki ye. Et après ça, j'ai découvert que, avant d'avoir un ndako ya mwasi, bakabana bakombona mwasi, il habite chez la femme. La ngana kelingana kangisa yepa non, ce n'est pas important tika parce que ça comme yebate. Nazi ba conseil à France, na ba conseil à awa, na ko bima mauvais. Ce ko kangisi mutwana batu bako yina yo parce que ekotika makambo ya église, et kuma ko na vie privée. O ezaki na vie privée te. Na ngaka na la kisaye que non. Alinga sala kombo ko tama kamoko boye que moi je travaille ça fait 26 ans que je travaille et puis na bata on a longoli wata na classe à l'université donc on a faire comprendre que non ayena poto ko luka parce que ce que qui pasteur il est resté en Angola ça la pasteur kuna bon chose étrange qui pasteur des autres il faut akima donc il souffre il faut aller en Congo aya na Angola parce que na Congo na boko futa ticket aya poto kuna na Congo ba ambassadeur de visa aya poto ezate. Donc il faut à déplacer en Angola qui n'est pas son pays. C'est-à-dire signe à souffrance et puis a vu chance na passeport angolais a commis awa d'abord zo vivre en tant qu'angolais au moment qu'il n'est pas angolais et alingi amena sengai mwana ya Angola qui parle de mon pays qui est l'Angola na muto ça la malfaisance na mboka nanga. Et puis en Angleterre azako vivre sous couvert à moi si je ne sais pas s'il a des papiers ni même pas. Ça la fraude en Angleterre que non avant d'arriver à sima ya mwasi au moment de travailler ba foto bandako azo sala ya monter mais alingi amenacer mutu oyo afuta bandako il travaille par belé
bandeko parce que conseil na remercie bino conseil na bino parce que na comprendre idée na bino ndenge ezalaki ke non soki bakangi ye bato bakoublie likambo ya église akotaki bamonaki non ta mosusu naki jalo na ye yango nakangisi ye donc du na laisse tombe yango nakendeki su te mais nasolaki na ex femme na ngai oyo tolingaki tosala yango parce que aza moto ya loi bandeko na poto le pasteur travail donc ozali pasteur oza na église ya monene mais na ntongo akendeki mosala donc na ndako ya pasteur bato bayaka te baya koaider ça n'existe pas donc na poto toza na système boye na église après l'église bazala na basale kuna na église basale wana biso balouesaka yango mpona bato bamambre baya koloue bokoti kuna ne fiske 1h30 minutes basali batasi ya ti bokaboli batasi ya ti bosololi ne fiske pour 1h du temps ale moto abimi ake na ndako na ye après ça bakangi église donc ezalaka seulement après l'église boke na salle wana offrir bino batasi ti na ba biscuit bomelili bosololi oyo yebi na ye namona yo kala otelaki maladi to yana zoya te après tout après 2 heures du temps bakangi l'église moto abimi akei donc abisaka chance bo se saluer boyeba na santé et puis tokei motu moko te akendeki vanda epai ya pasteur mpo asungaka pasteur asala misala ça n'existe pas pasteur travaille sa femme travaille et tous ses enfants travaillent dans la classe le pasteur a un salaire là où il travaille donc soki pasteur wana azali payé par l'église donc na tongo akendeki kosala misala ya église il a un salaire aza payé par mois et c'est tout na ndako na ye bato bakendeki te bakende kosala te osombi machine na yo à laver osombi bana na yo basala na ndako na yo na bana na yo oyo boti c'est seulement en Afrique un pasteur devient un roi akomi na bato bakende na ndako na ye chose étrange que on a poto esalamaka te pasteur Kamalandwa ta femme est vivante tika ba bêtise tozali ba africain te na makaliso ya Afrique wana po ozwa biso na mutambo na yo bêtise ti eza na aventurier ti bakokanga yo tokolimbisa yo te. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.